Et c'est moi qui au motema pour na yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pour na kolanda émission ezui na yango bande ko balanda émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwa mibino petika ite kimia nza betata ingela o mabota mabino tokufungola basango ya mokolo malelo na mai o makoleka na République démocratique du Congo, précisément na Est na biso oyo basango ya Rwanda ba tomboli peza mingongo na bakolo ba ete masisi ezali bongo ekolo wa bango toko bunda pe na likambo litali sanibrité na République démocratique du Congo pambate bo soto bozali penza misolomike mibimaka na likambo tali bopeto kasi bino moko bokolanda botala mai oyo pe amazali na ville province ya Kinshasa peto kosimba mwa ndambo na mai matali gouvernement na biso pe makambo oyo mako salama na République démocratique du Congo maso matikali na banzi mokolanda yango na bolaibo basango matondo pena makomela bino bobo mesana to ebisa bino ete émission ezui ezali bongo branche moko to tchana chaîne Libération Océan du Congo et pas auto zaka bongo bas Congomani et pas auto panzaka to sasaka et pas auto bela ka bongo moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloka yekolo Congo et pas auto-analysaka ensemble et pas auto-mobilisaka, tout conscientisaka, tout sensibilisaka, tout ça la kabongo éveil patriotique et pas auto-nongolaka peuple congolais la boulema et pas auto-tchaka bongo litono nanzete poete tobenga ya momalamo et pas auto-salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto-saka bongo basizili komo betaka mbela ndenge to betaka mikona mikolo koloba ete mboke ezali mabe to telema to bundela ekolo babiso et pas auto-telema fermé fidèle kola bakuke pour nous la lycée quoi ya République démocratique du Congo et pas automokundolaka maloba en kopo la biso le laboraire wala bala biso béché fouillé ne laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse popo ezui et comme la bongo big Daniel Ngenda na molonga ile pe mwasi na bana na London na mboka ya ngamo kondi na Angleterre et pour la nité les grands professeurs Achille Mave na molonga ina Mireille Mave ezui et comme la bongo mananga na kunya donangai ezui et comme la bongo lik makanaki na Autriche ezui et comme la bongo lik makanaki na Autriche penza ko benga biso en direct kasi moeto ya mbaye penzaalité kabuya lo puissant peselanga lik makanaki prisonnier de Jésus mbote ezui comme la bongo pe mona mère de Bruno na Autriche ezui et comme la bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique mananga na kunya donanga et pourquoi pas vraiment la chabienne na akene mama sociale na kila medjete lotake tumbakane konto bokila lokondo et femme pekato bakolo kombo bino banso nzambeleka ko pambola bino ba mama missionnaire na pestronde na mboka nita babe il faut que yo moto pe bakoka lumumba ezui et comme la bongo le number 1 ya Océan de la presse na France jusqu'à un prompt rétablissement naie maman Célestine pe papa Michael atakokala mais biso tozali to côté maman moke santé ko sala parce que tolobito bunde tumba Charlie Chobo to bunde tumba ba oya biso banso ba kolanda biso petelo tozali bongo elongo na bino penza bo s'abonner massivement na chaîne Libération to bunde le kolo biso toutes les mamans la diaconesse Henri Camontana na Belgique vraiment biso na bino penza toutes les mato pesa na maboko pasteur Alekitete to pesa na maboko la France na molonga ine Lorette Kitete petit frère propre Bokis Bompema santé penza ko tumisa bitolobi toutes les makamwa moke pasteur Papi na mo Carmel na Akene précisément Allemagne na mboka kila metinete lotake tumakale ko tumukile lokondo et femme pekato to bonde tumba bande ko ngai mai o to ko balelo eli ko pesa pasi ezali mai o ko sala biso esengote soki ezalaki esengo metokotika soki ezalaki eloko oyo ke mwana mboka Félix Antoine Tshilombo asali biso makao malamu mbe tokotombola mongongo mpona kopambola kaye tokotombola mongongo mpona koloba ete aumela tokotombola mongongo mpona koloba ete abundi etumba ya solo tolongi mpe sika tokoma na kobunda likambo etali égalité mais ata ko tokobundela likambo etali égalité po ete pasi ezali ya solo tokonyokoma bobele bato moko nde bakolia misolo bobele bato moko bakosepela matala ngambo ya bato bakolia misolo tika na ebisa biloko esengo ezali te po bakolia misolo ya kaka mama jawa assalamu alaikum na bamizilma na ngai pe bino banso boza na South Africa na mboka ya Gilo mpinga na nayo mpinga gi pe merveille kitoko pe mama pasa na biso pasi penza ezali makasi bakolo Congo pasi ezali bena Congo pasi ezali biso banso po ete tina moko ezali kaka to sombi tina makanisa biso esika moko poto bundele ko biso République démocratique du Congo
lelo ezali ko sala penza passe na ebite ce que mona mboka Félix Tshilombo lolenga kolia lolenga komela lolenga kotambola po etakenda ki bongo Lubumbashi na ebite ko kele ko sala nini akomataka kaka mpepo asa tamboli yango pe na banzi asi alembi mais est-ce que na kotambola wana akokanisa penza nini na mayoma akoleka la République démocratique du Congo akokanisa penza nini na likambo o etali ekolo ya Congo pambate yenda zali chef suprême yenda zali na liloba ya koloba la République démocratique du Congo ya suka kasi mayo o ma kolobama est-ce que ko komela na matoi ayebaka kaka te akosalaka sambla to pe ye moko pa azali na kimia te ali na makasi te azali na makoki te ayebi lolenge te nini akoki kosala po ete Congo ezwa kimia kabo ya lompisa mema biso na régie hotel sabso video za baravuze ngo uwo munyamahanga muzana nta munyarwanda wari uhari ninde wari warababwiye ko ntari umunyarwanda Imasisi ni Rwanda nibyo dupfa n'abanyekongo jewe navukiye Masisi kandi narababwiye ngo tuzabiharanira kugeza igihe tuzabibonera ariko nakuriye Rwanda nanzela ya video o nazali ko interpeller Cardinal Ambongo nazali ko interpeller ba catholique bonso ba o bazali na République démocratique du Congo basango bolandi bande ko la bilo pe basango mais bango bazali bongo banya Rwanda batelemi koloba ete Masisi ezali ya bango ezala kala Congo te donc ipo boye ba ke ba magi ba manono bamboka la biso nyonso wana pe Goma ekoma déjà ya bango po ete tango bango bazali basango bazali censé ya kozala bato oyo bazali au milieu du village bazali censé ya kotalisa pole ya liloba ya Nzambe ezala kati la bango kasi tala bokosi ezali kati la basango la bango sika ben shole aben bongo cardinal Ambongo bino banso basango pe ba katoliko tango bomona kama makambo oyo bolobaka nini tango boko mona baninga ba kotelema koyibela bilo bikolo yo lokola pe cardinal okoloba nini na ngambo la bilo ba cardinal bozalaka pe na mwa lisanga te ya koloba ete botombola mongongo na bino pamba te bobimisa pe population bakele kobunde tumba po ete likambo oyo basango oyo bamona Rwanda bakoloba pe batelemi na kanza ya koloba ete Masisi ezali bongo na Rwanda botela nano distance bisika Masisi ezali pe Rwanda bisika yango esukeli po toali na ndelo ya bisiko Rwanda esuki siko Masisi ekomi ya ba Rwanda lolenge nini botela 300 mètres wana lolenge nini ba Rwanda basi bazu yango alors sika mokonzi ya mboka chef ya gouvernement Mama Judith Vital Kamerhe oyo batie kuna na ensemble bino pe bato bosimbi Sénat bino pe bato bozali na bipai oyo bokolia misolo ya République démocratique du Congo tango bokoyoka kama makambo oyo bokoloba nini bolobaka eloko nini bino bato bokolia bino bato boko tokola bino bato boko kende kozwa biloko nyonso ya République démocratique du Congo et ali ya bino na basi na bino na bana na bino na entourage na bino bakolo biloko wana bako kufa lelo kasi tango boko bomaka bango na makambo bino bozolo kandeli ni yango nazali ko balusa miso na vers peuple o boza souffrant lokola ngai peuple o bozali ko nyokomo bande ko ngai to zelate pamba te na tango oyo Moïse akoyate Moïse ezali bobele ngai ona tele bakaliboso la bilo pona kolobela bino ete bo s'abonner massivement po ete to ko tel sabilo pole to ko tel sabilo bosolo to ko nzima ozanga minyoko po ete to yaka ko nganga to sala ke veille patriotique po ete to tombola ka mongongo na biso kola nisama article ya bobeko likonzi 22 pesi biso mpifo 24 pesi biso mpifo esengeli ete bino banso boye baka makambo ezali koleka esengeli to tombola ka mongongo pe tozali ko pesa bino kaka na kati ya bobeko likonzi article 63 pe 64 oye pesi meli bino po ete bo batela mabele mwa bino bo batela bandelo ya bibikolo lwa bino pe bo tele mabose soulever na moto azui bokonzi la makasi pa azali ko vanda la ngoko sala yango na lolengi olongo balite bozali na mpifo ya kolongola ye ezali ngai te ezali mobeko likonzi bozali na mpifo ya kotindika e po ete akangi bokonzi na bino pe azali kosala nango makambo malongo bani te pamba te soki totali mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azali pe na souci ya bakongomani te ata kolanga mbula moko ya IDPS bato basi balembi ye épreuve ane kazalaka pe la partie IDPS tamisala partie na ye mosusu na ngambo ya IDPS mpona kosundola bayeba IDPS kozwa partie na ye moko privé kotia yango bandeko nanga na ute kolobala bino likama Moïse Katumbi na ute na komotelisa bilo ke élection ya malonga oyo bakongomani totikala nango ezali ya 2018
oyo mwana mboka Martin Fayulu Madidi aganyaki bato bayiki bali ko benga metolobi na za pena na pe mate ya kolekisa bato la kati émission po ete to ebala ko sola na bino tango na kokoma pa makasi lolenge na zalaka to kozanga te kosala ba émission ya komi benga na po ete bato boko to boloba po ete bayike bobenga ki bo mamoso ya to mito loba to na maloba ibele ya koloba kasi bozela mwa moke na kosala ka minute jom na mitano po ete pe mamozalita nita babe il faut que yo moto pe bakoko no mongo ba mama missionnaire na nzambe apambola bilo la diaconesse Henri Montana vraiment nzambe apambola on a plus trondé bande ko langai ba mama ya moto mojali mozima mite to tele mato bundele kolo abiso pamba te soki to tike kolo abiso beto kozala bongo banyama ba grimace ndenge bolo bakalo kota ile français bazali ko sala biso bazali ko sala yango pour ni papa Alfred na mama Clarisse na mboka ile pasala nga ino ya se antelai bazali ko sala biso pour nini bazali ko sala biso pour amoni ete to ali makasite mais makasite wale uti wapi joli ki est na Canada et uti na kobomaka biso nzala et uti ete batanga ki balobi ba congolais ba vaye yaro bande ko langai na 450 ethnie pe sous ethnie tozali na ba guerrier tozali na bato ya mayele tozali na bato lolenge nyonso la kati ya République démocratique du Congo oyebi ke balokota na biso misusu toyebi yango te pe soki oyoki yango kondima te ke lokota wana yali bongo na République démocratique du Congo et puis toali na bingambi penza ba oyo babunda etumba penza boya kotambola makolo akonyata senda akonyata moto bali la kati ya République démocratique du Congo mais basala biso nini baya kokabola biso baya koboma biso nzala bisika oyo Kabila chaka Rubero ministre ya décentralisation ezalaka pona ko préparer balkanisation na bango na ebisabino yango pe la kotika ko ebisabino te pamba te Rubero atelemaka wana kwa Kabola ba tchetcholi biso na 26 provinces ezalaka eloko esengela ki totelemela yango soulèvement populaire tango to bandai ko loba yango na bakongo mani bandima ki te tala musala nango yango tango ba tchetcholi biso na 26 provinces to koyeba na ndenge ni to kokutana ndenge pamba te tango to zalaka 2000 bale to bandai ko kutana to bandai ko boyeba to bandai ko solola to bandai ko yeba ke ndelo ezali esike sukia moninga soko akote biso to kobunde to sika a tchetcholi biso na 26 provinces ezalaki bénéfice na biso te ezalaki bénéfice na bango po ete basala mosala yango to zali koloba boye bande ko la biso bozali na misolo bana bazali pe bayibi ngambe bazali ne tumba ba vaillant bazali o bakobunde tumba pe bakosala bayeba pe kolo bayebi ba o batangi Kongo bayebi yango papa nganda kotaki mikanda pa tikaki pe biso to kokoba bobe na nzela na pona koloba na tina ete bana bazali eloko ezali kozanga bangoni babundeke tumba na nzala te bali na posa ya kotelema pona kobundele kolo wa bango ya solo to koyeko kende bipai na bipai lelo bandeko la biso na este balalité lelo ba wazalendo to ba koseleki bango makamuna mona mboka Félix Antoine Tshilombo la bato na yeke ba wazalendo bazali bongo ba AFDLR bazali bongo ba M23 tango biso to telemaki to pombola ki yango lelo Félix asomsela munoko leke ba wazalendo bali ba congolais pona nini malobo to lobaka ya yokaka Félix akotika la kosela bino eloko te ya malonga lelo lobi po Félix azali na kati ya cop wana boyebi bokonja Félix tango utaki po bo comprendre que Félix ayibi biso bokonzi na kanza botala maponami asali biso na 2023 maponami wana ba Moïse Katumbi basasi en République démocratique du Congo bango ba boyaki pona koloba ete maponami wana ezali malamu te pona solo ba pesaki maboko mayeki na mona mboka Moïse Katumbi ngani na koloba bo solo soki batali malamu mona mboka Moïse Katumbi ndanga gaza mokonzi ya République démocratique du Congo beenda kokonza pamba te na misolo na biango o bayibaki pe na ba projet na bango asalaki penza mais kotala la ndenge ba proclamaki biloko na bango moyibi babimisaki moto ya babale Moïse Katumbi alobaki aboyi yango pe maponami oyo ya ndimi yango te kasi boni botala moyibi ndenge nini yake ekondima lisusu maponami lolenge nini yake ekolobake esengeli na biso tokende tokotala course ngana koma mokami porte-parole ya ba opposant yo eloko yo boya ki ondimi yango lisusu ezali lolenge bato baboya kabisa tozala pembela mona mboka Martin Fayulu Madidi o nazopesa ndeko langa dosta mbote wana mpapa nganda kufite tango mona mboka Martin Fayulu Madidi mokonzi la biso tokonaki massivement na 2018 asalaki réforme na ye na reconduire bakende kosala boyokani Félix Azana Kabila na ebisaki président te eloko le koleka te
Président Soko Sali Bongo, cela veut dire que on continue en cause. Cela veut dire on reconnaître mon amboka Félix Antoine Tshilombo a gagné qui m'a ponami. Ok, Félix a gagné qui m'a ponamité. Yonde Moutolonga qui m'a sévèrement à 60. Boni Mononzi Malisu yo sangala bamibi. Mon amboka tali alobi. Makambo ezali ya solo. Ndeko na ngai. Esengelo sunga ka mutu oyo lingi. Esengeli teka ka poza mokonzi yo lobaka makambo sa solo ba iyo te ezali ndenge bato ba ko boma. République démocratique du Congo. Wumelande yonde ozaboye. Azali boye azana maele tena moto. Azali boye mikanda ko koma est-ce que yo tangi yango? Yango moli bato bayiki babande ko tindika biso batali lisu na biso balobi. Elobela maman c'est asoka pousse pe na mona mboka Martin Fayulu Madidi. Mwana mboka koleka la makasi koleka tika to tindika epo biso to zala ka to fula mopepe. Mais na pesa ka longonya na mona mboka Martin Fayulu Madidi. Pourtant mazonga kasima yoka ko se atali alobi te. Makambo mazaliao. Tika ete ngai pe na yoka mena. To boye ko kini makambo. Lelo yo. Ata ko bato ba ko boye. Ata ko bato ba ko loba. Mais mwana mboka Martin Fayulu Madidi yo azongi. Bato ba yiki lelo babali ko pesa ye matondo. Pamba te to bela ki mwana mboka boye Moïse Katumbi. Bato ba fingi ba boyi mabanga. Balobi ngai moto mabe na lei misolo. Nani akopesa nga misolo ponga na bundela ka mboka nanga. Nani aleki misolo ko le ka mbokeli alo la pe mokili. Nzambe ali na misolo. Alesa ka mutu na lolengo ya lingi. E bongo misolo ya nani? Oyo kopesa nga bomoy. Po biso so toli bobele bakufi na sena moyo oyo. Ata ko ba ko lia. Lobi biso nyoso ba ko tia biso na cercueil. Menga itang musu na kokufa nzamba ko zwanga na ke epai na. E bongo liwana yo ndeko so torturer ba congolais lelo. Oyebi lolenge yo kokufela. Oyebi lolenge ba no ba ko nyoko mukolo yo ko longwela ebonga. Po ata ko boko fa na ngolelo. Ata ko boko lia ngolelo. Lobi. Suka na yango ka to ko tamabele. Suka na yango ka biso soto kele po mutakotika libanga zalite. Kasi yo za ko bilenge lolenge nini. Tango tuluku e ba congolais ba kolela na tina na. Ndeko na ngai lelo bomboni ete na nzela ya konganga la biso koloba la biso lelo mona mboka Martin Fayulu Madidi atali bango leso na miopi aye ko sosola lobia malobo mamose ya bale koloba yango ke mona mboka Martin Fayulu Madidi akoye ko sangala te na lobaka ngola 2021 na mois ya juin o to sai lelo mokolo ya mbota mana ngana lik makanaki mokolo pe ya mbota ma ya bande ko ebele mama na ngai Nadine Boluka bisiko zali mbota ma elamu ba congolais to fungola miso chaîne na bino ya libération yango bo s'abonner kabu ya vidéo mbongo mboka bozo sala na yango nini Fachi Béton le président de la République Béton tiaka sata Béton na mboka regardez mboka ekomi poussière mboka ekomi poto Béton ezali wapi Béton ezali wapi botala bino moko tozali na rond-point Yolo médical route université Bongolo oyo babetela ki tolo to bongisi bongolo botala direct côté ya bongolo ndenge ezali mbongo mboka ezokende wapi monsieur le président de la République Fachi Béton na équipe na yo oza Béton mais mboka ekomi poto comment ça s'explique on t'appelle Béton mais tala mboka il y a pas Béton mais au moins di Béton kasi batu batambola à l'aise na banzela yo za mwana limité nzela o ememi vers limité président de la République regardez un peu bande ko bomoni bo soto o ya bongolo balobi ba bongisi bongolo iyo kasi wala bongolo natikila commentaire ndeko na ndenga zocha wana bongolo ya biso Fachi Béton Fachi Mbinjo Kishasa yangwana nzele alite metwali lelo na ilanga embouteillage makasi banzele zalite yemoko petanga zonga kakanga makala ba embouteillage siko nini bozali koloba environnement na bino mboka na bino peuple na bino baninga likambo ya nzela balobela kango lisusu te Kongo ali na sima silu Kongo ali na mabele ya malamu o soki bo sali banzela kolonga te Kongo ezali na misolo bobele détournement tala passe tala mawa ya République démocratique du Congo kasi ya boye boko bika malamu yango peuple yonde mokonzi yonde mutozo souffrir bango ba o bazolia baza mukeza na bande kwa i 2 pesa baza konyokwa eza na bande kwa INC baza konyokwa bande kwa MLC bazali konyokwa bande kwa ya partout ya ba parti politique ola to sai konyokwa eloko la zali ko senga na biloko e baete vrai politicien na République démocratique du Congo azate
azalité. Po bande ko la biso ba auto mundeki na bango etumba lelo to moni kazaka la bango baza pembe na Félix. Oyebi ke na kamo na zali ko milengele ba dossier nyoso wana na simba yango. Ezali na politicien moko. Politicien wana lelo ndenge na zo yebisa bino boy. Azali ko soutenir mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Avant de le siège na ye, ba uti ko siège mikolo oyo. Mwana mboka wana na mwana mboka wana zaka na MLC. Kombo la ye François Beya. Nande komoko boy. Bakene ko kutana na makamatali économie pona ko solola, pona ko soutenir mwana mboka Félix Antoine Tshilombo comme état ba conseil. Mais papa, na ko pomola yo na bemission na ngabi balé. Nkanda onga na yokeli yopo yebi yango na renyo bokotaki kasi na kozela bapesa ngana ba papier wana yo obimisa mona mboka Martin Fayulu Madidi mabe oloba ete yazo misolo me yonzo kanela lokuku yozo bo ma peuple ndeko langa loko ko ina maboko langai yeba eto sio sambwe mokili mombaba ko yeba yo pena ko tanga kombo na yo ndeko langa na oki pasi ke ba politicien bazate baba miyibi bampaka oyo basi bayiba mbongo ebele balembongo ebele basali na Kabila ba détruire mboka me bakokoba komoyiba papa na la kiso mosapi talisa lobi na kotanga kombo no poisa na misala mabe oyo détruire République démocratique du Congo tala miyibi ya lolenge oyo bokolanda bango lolenge wana mais tant on na sina lobi mi balé misatu bosi bokotoli Valerio ebi moi moto ngote na kotanga ye na mikolo misali ko ya kabo ya vidéo poto silisa baroyate yo zalaki parmi bato liboso oyo lobaka na émission nga na zan extrait wana pande konanga lui France na pesi mbote que Moïse Katumbi aza Tshisekediste sikoyo bato Fayulu pe bakomi koloba sikoyo ke non Moïse Katumbi apparemment aza na Tshisekedi tango ozomona koswana wana yo zoloba ni non na pesi bande ko so bafinga nga bambote rebelle bafinga na baton na lobby na longo ensemble parce que na bagi aza Tshisekedi c'est Tshisekedi Félix T na bagi aza Tshisekedi en termes de démocrate Tshisekedi le père parce que Tshisekedi Félix a une idéologie. Allons-y. Là, c'est une bonne précision. Évidemment, c'est très important. Mais j'avais par contre dit que Azako accompagné Tshisekedi. Azako accompagné Tshisekedi. Les lopé bato Fayulu balobi ngo Azako accompagné Tshisekedi. Non, bato Fayulu té. Bisognon surtout constater qu'Azako accompagné. Ouais. Jacques Ndala olobi que peuple Azako constater que Moïse Katumbi Azako accompagné. Bien sûr. Félix. Dans le bon cas là. J'ai un ami qui m'a dit mon frère, au monde a musica bien évidemment. Comment Bindo Moké na élection? Félicitations à président Martin Fayulu. Toké na élection 2018, a bien gagné l'élection. À Québec vérité des 5 ans. Même s'il avait accepté que ses députés siègent, il ne pouvait rien faire, malheureusement. Parce qu'en fait, au Congo, la politique, c'est le business. Les gens viennent, ils mettent leur argent, après, bah, récupérer dans à l'État. Mais nous allons, avec la détermination, Gramik, papa ou Moïse, il y a un bichot Azala qui représentait espoir, il y a des Congolais. Je ne sais pas. C'est à lui de vous dire, mon frère, quelle est l'élection? Il y a Martin, il y a papa Martin, il y bien, il y a président Martin. Oh, vous avez dit, c'est-à-dire, bondi bino penza makanisi. Fini bino. Président, il y a parti politique ensemble. Deuxième élection. À l'obbi, l'élection est limitée. Ou on est à l'élection, annulé. Après quelques temps, parti indimina yemoro qui est pas au siège. Ça veut dire quoi? Vous légitimez les processus automatiquement. Moi, dans ma constance, jusqu'à ce jour, le président Tshisekedi dirige ce pays. Bonne chance, Nzamba Sunga à réussir. Mais je dis toujours que le jour où tu es fan Naka, vrai patriote, tu réécrire l'histoire en Moka Oyo. Nous dirons tel était président parce qu'il a été autoproclamé, l'autre s'est imposé comme président. Il faut le dire comme cela. C'est très important que Bako il n'y a jamais eu des élections dans ce pays en 2023. Et même depuis 2006. Donc, Fayulu a raison. Bien sûr. Ah, d'accord. Parce que nous avons partagé ma conviction dans le président Fayulu. Je dis que c'est inopportun.
Alors, il y a des gens qui sont autour de ce monsieur-là qui veulent se positionner. Dadi, on prend une autre photo. Proposer Bisoka Oyo Chawana comme ça. Jacqueline Dala, Aloba, O Nini, Amoni. Oui, exactement. Oyo Izana, tant au Premier ministre, Azako présenter le programme dans l'Assemblée nationale. Matondo bandeko la ngai na banze bolandi ndeko la ngai Jacqueline Dala. Natiki epo na nini po tango na fouiller lokola na landaka kaka baninga mususu na kutia une émission oyo a réfléchir lokola ngai. Na awa nde to silisi bandeko la ngai. To bundele kolo wa biso. Mukolo oyo biso nyoso to koma na likanisi o nga na zakarango. Kongo eko sikolama. Po posa ya motema na nga ezali ete moto nyoso ali ya malamu abika malamu. Ata koto kozala lolenge moko te, mais yo zo kota l'hôpital ngai pe naza koya kokota l'hôpital. Pasi ezali. Écart auto zakala na République démocratique du Congo na bikolo musu ezaka bongo te. L'hôpital ya ba riche ezali pe ya babola ezali. L'hôpital ya babola ki sezalaka te. L'hôpital ya babola basalaka makambo malamu te. Tala biso babola to ko ke l'hôpital kabu ya soko ko kozwa. Tala lolenge moto ako chuba ngai tonga. Tala lolenge moto wana aye ko bebisa nga lokolo. Na banzi boko mona na mopendela ngai lolenge kani moto alingi ko boma ngai pona ko chuba ngai tonga. Cela veut dire tozali ko monyoko ba minganga ya lolenge ya boy. Nani akokanga bango bazozoka ba diplôme wapi ya koya ko bebisa ka baninga. Tala lolenge monganga ko chuba ngatonga na sima ya tonga epesi lisusu maladi. Tika nzambe ayebala kobatela tout et chacun. Natali sibilo pola ni pola koloba ete biso lokola tozali babola esengeli to simba liboko la liboko. Poto kele ko botola misolo la biso epa ya banyangala kata o bako lia yango bako sala mosala te. Po ete pouvoir o eza en place. Ezali pouvoir ya coup. Bango basali biso coup d'état po ete tosali maponamité. Bango bazwinde kanza baso to proclamer ndenge bolobaka lokota e français. Bango moko ba mi komisi bakonzi. Alors lokola bango moko ba mi komisi bakonzi sans consentement ya ngai peuple. Et loko ni na koyo kosala article 64 komeli ngai to telema to bondele ko. Bino ba oyo bokoyo kosunga biso l'opération Jeanne d'Arc, opération Sauvons le Congo, bo sunga biso to. Soki to ko ici Kinshasa ndeko na ngai bikolo la biso biso ba province ekotika. Mose Laurent Désiré Kabila précipité ko yako kanga Kinshasa. Po ebi na capitale ndeba institution ezali. Ya solo to kozwa biteni ya bikolo mais soki to bundie tumba a na capitale. Capitale ekweyi bisika institution ezali. Ndeko nanga bakopakata mbangu pe to kokomisa Congo la biso ya sika. Matondo la bilo banso ba obolandi biso pe ba obokolanda biso en direct par différé nzamba pambola bilo ba programme tangola no bondia botard de bonne nuit na émission ko komela bino maman d'angola na mokitene Florence ya matondo bido bino banso bisika biso bozali nzambe alekala pambola bino to sala mosala lolenge longo bani peto linge kolo biso na motema mobimba ba oya londo lokola ba mama diaconesse Henri Kamontana na plus 32 na mboka ba mama missionnaire botele mapona ko bondela joli ki yedi mama Vava mama Mireille na Canada pele kino na Londres bobonde la kapona biso pe bobonde la ka pona ekolo wa bino pe babondeli baso ekolo Congo po ete to sala mosala malamu bakolo Congo tika nzamba pambola bino to bunda po ete Congo wa biso ezala ya sika to sombiti na makanisi la biso ya sika moko na bomoko pe na bolingo ya solo ndeto kolonga ingeta matondo la kabu ya longue puissance ne change pas l'équipe qui gagne prompt rétablissement la pape Dieu directeur recherche stratégique et sango mokonzi pareil avec biso ba biso katangai personnel katangai na lobi ete kimia ya mokonzi ekomela ba oyo nyoso bakufeli nzambe abonisa mitema na bango pe bino obozo sepela mbotama ya sika nzambe pe apambola bino kasi tozokende vers les 30 juin tokobete lisolo il y a les 30 juin indépendance tcha que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qui vive la guerre en RDC. Bye.